Bonjour, bonsoir la famille. Soyez les bienvenus dans l'émission Tout solo la Bible. Émission Tout solo la Bible, Kambamina Sœur Marie-Grâce. Sœur Marie-Grâce, Sister MG. Avant de banda, si je n'anga lelo, n'anga qui vraiment na senga la biso, tous s'abonner massivement à Marie-Grâce Taylor TV. Abonnez-vous vraiment massivement, partagez vidéo, likez, dans le bar à chaque fois, ce qui vidéo ou peut-être esungi yote, tant vous partagez et sunga ndekomoko ou yaza pembe na yo, et nzambe ako zangate ko pambola yo. Merci. N'abi que vous partagez belé, n'abi que vous s'abonner belé. Émission tout sur la Bible, encouragement, motivation, partage, d'incarcation Saint-Esprit à memela bisoto to kende nango chaque jour. Yango leo na ye na sujet na biso. Sujet na biso ya lelo na émission na biso sur la Bible eza koza na relation na Nzambe. Koza na relation na Jésus, koza na relation na Saint-Esprit. Amen. Eloko nini na lingi na loba par là koza na relation na Nzambe. Tant tozo loba Nzambe to mona Saint-Esprit tozo mona Jésus. Dieu le Fils. Eloko poussé nga la sala vidéo oyo vraiment partager penza et sunga bandeko oyo ba olandanga. Eloko poussé nga la sala vidéo oyo ezaki na commentaire moko na Instagram na talaki serviteur de Dieu moko a commis à lobi ke naza na vacances bo déranger ngate. Ba commentaire ezaki belé na moni ndeko moko a commis pasteur yo za na vacances sikoyo biso to sala ndenge nini po yo ke vacances to sa ndenge ce problème ye to sa ndenge nini so likambo ye to sa ndenge nini po yo za na vacances so diable ye kotake biso to sa ndenge nini so ki citation e komi dur to sa ndenge nini eklikaki ngai nakoka ovanda kimia te yango na ye ko partager sujet nanga ou Saint-Esprit déposé kata motema nanga koza na relation na Nzambe. Pourquoi ndeko wana lobi bongo po aza na relation na Nzambe te? Po ayebi niveau ya relation na ye na Nzambe te? Po ayebi niveau ya intimité na ye na Nzambe te? Po mutu aza na relation na Nzambe aza na ayebi niveau ya intimité na ye na Seigneur aloba ba parole wana te. Pasteur ako kende vacances. Serviteur de Dieu, servant de Dieu ako kende vacances. Hein? Mais Nzambe na biso akenda vacances te. Ako ke vacances ako kanga phone. Mais Nzambe na yo, Jésus na biso o avanda na trône akenda vacances te, akanga pe téléphone te. Nyonso tu yo beta porte azawana. Nyonso tu yo linga o approcher na likambu moko boye azawana. Pasteur ako lemba, serviteur de Dieu ako lemba parce qu'il a travaillé beaucoup et senga kende vacances na mwasi na bana po ezanzoto. Il faut apema. Nzambe na biso si apema. Aza elo so sala ta parka azala wana 24 heures sur 24 heures, seconde minute heure pona yo. Yango na encourager mutu moko o aza na relation na Nzambe te. Banda ko build kotonga relation na Nzambe. Build your relationship with your God. Banda kotonga relation na Nzambe. Soki otongi relation na Nzambe, ata pasteur, ata serviteur de Dieu a ke vacances pendant une année, yo ozala l'aise parce que oza na relation na Nzambe na yo. Matthieu 27, 51. Kune la kisi biso nini? Et le bi voile ya temple ezaki déchiré en deux. Oui, pourquoi ezaki déchiré en deux banda likolo tinase?
Obi pourquoi zaki déchiré tinase? Parce que yo a accès à kokota. Natango akalezaki ka ba sacrificateur bande kokota na kati. Système intermédiaire yo telemi ozo zela sacrificateur aya oyebisa yo. Soki pa bimite do oyeba te soki nzamba sepela ki na yo, toi sepela ki na yo te. Soki nzamba sepela ki na mbeka na yo na offrande na yo, toi sepela ki na ngote. Si colère Jésus a yé moi na moto ya comprendre que non, eza sous ma kamba intermédiaire te. Eza sous ma kambute que non te ngana zelante. A pasola qui rideau. La raison pour laquelle rideau pasola qui et pasuka qui pour ngana otozo accès à kokota 24 hours anytime. Anytime. I don't need no one. I don't need no one. Naza besoin mutu te pona kendo kota na solo na nzambe nanga. Naza besoin mutu te pona kendo kota na kendo yoka nzambe nanga. E senganga titre te. Tam suzo zila foza na titre moko boye po solo na nzambe. Foza na titre moko boye po nzamba yoka yo. Foza na titre moko boye te. Alors, tam susu ezana batu mususu bazana ba niveau ba relation bazana ngona nzambe eleki batu belé o bazana ba titre. Niveau connexion intimité o bazana ngona nzambe eleki batu belé o bazana ba titre. Donc eza sous makambo titre te. Eza sous makambo te nazela sacrificateur pour nazwa réponse à likambu nanga non. Rideaux à déchirer. Ondé. Vous avez accès à nyonso. Nzambe nanga kenda vacances te. Nzambe na yo kenda vacances te. Yesu akufa na croix kenda vacances te. Vacances na ye eyak ayaka na mokili. Pour ayako boto la pouvoir auto kabaki na diable azongisi la biso. Pia mata zonga na akende kovanda na trône na ye ya gloire. Bandako build your relationship with your God. Bandako tonga relation na nzambe. Tonga relation na Yesu wana. Oko s'inquiéter te. Même si ton pasteur a en vacances. Même soki azawana te oko s'inquiéter te. Oui, aza papa, oui, il faut to kende pa na bango. Oui, si, il faut to kende. Mais anzoto esenga repos. Tango ya ke repos, yo ebi ke no, ata papa, maman langa ke repos. Nenga deja naza mukolo, na kotika na ndaku, na ko bongisa, na ko lamba, na ko sala nyonso. Tango pe ba parents bazo ya ba okuta ke ndaku, oui, poser. Moi na biso vraiment aza ya kola. Aze sous bébé ta omele sous miliki te. Sozana na niveau miliki. Banda osale fort. Okoma na niveau ya ulia mikuwa. Posa nzambe za te yo o dependraka na moto. Yango Bible lobi soki elekeli yo, soki nini kanga maka na chambre na yo na kuku bondela ye libondela kuku. Yanebi mana poisa. Yanebi mana poisa. Motivation nanga o motiver o lelo. Ya ko exhorter o lelo, ya encourager o lelo. Za na relation na nzambe. Tonga relation na nzambe. Likolo a zelo te. Ko tonga ngo likolo a zelo te mu pepe ko isango te. Tonga relation na nzambe. Et esenga beaucoup de sacrifices. Oui, ça la sacrifice wana. C'est possible. C'est possible. Nabete solande komoko a koti jeune 7 jours. 7 jours. Akangami abina jeune na 7 jours na liaka te na sokola te. Na zaeka na besoin na yoka nzambe. Na bo yoka mutu na mba téléphone te. Alobi nzamba za solo. Abina zui visitation angélique na moni ange na bonde la kalanga mais oh wane zakili kamsusu et pousser les susu ba moment wana akoma ebele akomi suko plan de moment wana pour kende susu pour que non à cause de visitation wana bosa présence nzambe za kelengi
Donc, enoke belete na suki wana. Partagez vidéo, commentez, likez, aimez. Et ça abisse bien. Et s'abonner. Marie-Grâce Taylor TV. Et ça abisse bien. Bananzambe. Build your relationship with your God. Build relationship with God. Tonga. Relation en Zambé. Tonga vraiment relation en Zambé. Le serviteur, la servante, baza bateau. Baza a besoin de repos. Ou toi, les lieux. Oh, pasteur, ok, si quoi vacances, tout ça, en dénité. Non, souka. Na pasteur à quoi vacances. Serviteur, servant de Dieu à quoi vacances. Notre Jésus a kenda vacances. My Jesus, my God. Aza permanent. Aza permanent. He doesn't go holiday. He doesn't. Even if I go holiday, he'll be with me there. Azananga na holiday wana na okende. Ninga za kende na kina mosali nde ipaza na yo. Nde ipatikali na yo. Donc on encourage nde komoko vraiment zala na relation na Nzambe. Tanga Bible mingi. Tanga ba livre mingi. Nzambe auzanga te kupambula yo. Merci. Onezaki, Sœur Marie-Grâce. Tokutani suna mbala simana. Émission Tosolo la Bible. Bye bye.